que Ataba Koti, tu n'as pas l'aide de la nation, bah on va pouvoir dire. Mais bah il y a un prophète, bah il y a un prophète l'aide. Nana un prophète Théo, bah bomba kakuna, bah on se la so raté, oh to loba raté, nazo loba na air motoza. Les adhérents na lembo ma présent c'est dit banda na ya Congo première fois na comédie présent, ils avaient avant-hier. Un numéro de je l'ai écrit dans la TV. Je lui ai écrit à répondre à Ngapi. Mais dans un numéro, mais jamais na la caille. Mais na comélie il y a 3 jours. Na Boutou, na comélie c'est que j'avais besoin dans le cœur. Il m'a répondu. Tu le amen à autre fois. Mais Nanina Ebsao. Il y a des choses que yomo. Na yeb si ba koziyo so na lobi na arche na lobi na bémission na bi ataba koti nga société o kalemi ekwe yo etalingati nga elo na yebi ya suka que ataba koti ao mais Dieu a opéré bango pouvoir te. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas. Mais c'est que je sais que Dieu interviendra pour le Congo. Si vous avez la TV, vous avez changé. Dans les réseaux sociaux, au moins, on a la information aux États-Unis, il y a ONU, il y a pas. Au moins, il y a des choses. Mais on a une prophétie, on a une arche. Mais on a une arche. On a quelque part. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Ata lelo ba oki makimanga etali ba menga eloko na yebi vérité et que on a loba nzambe e uta epa nani ya nzambe. Mamutu na lobeli bango yango Jérusalem. Na ba to passé 6 ans ya perturbation. Ça fait 3 mois. Na ebsaki bango avant na epoto na bi to passé turbulence mon na Congo pendant 6 ans. Et kozala ya makasi na niveau momoneti mudakufa. Eleki 3 mois de yangote. Tu as 4 ya turbulence, ba muzuku ba okima, ba muzuku ba ibelo. Au moins ba passer ba vani nyena ba prophète ba kelele, ba vana nye. Pour ayebi esika obandate esika osukisate. O za prophète ba peso avion kene na bungananga. OK, ya ozo avion. Air yango yo kende ko sakolela bisokuna. Osenga ba viote, mais air yango yango. Oh, on a un prophète de nation Bima, Tiamoutou. Toyoka au PC avec exactitude. Ero yo de ba prophète de yangoyo. Bo batami bo bata mananga, butiko yo batami tiko ya ngana yo to kokana golia. To lobi amen na otuva. Il y a un travail. Eli abanga iruate. Ngana go banga liwate. Oh nanga obomanga pona sali enini. Toswani, je défends le territoire de mon Congo, de mon pays. Si tu veux venir ici, viens calmement prendre le pouvoir. Mais tu ne peux pas tuer les jeunes garçons, tu ne peux pas tuer tes frères parce que tu as besoin du pouvoir. Ce n'est que ça que je lui reproche. Qu'on rêvait que ma président a reproché était, s'il rêve ça, un jour il le sera si Dieu le veut. Mais tuer mes frères, non. Yarobo Manga. Et c'est tout. Et c'est comme ça que moi je suis. Donc, mon tout est. Maman tina biyango yo banga te na mna banga nini musala nzamba tininga yango wana soki na okufa na malaria te na okufa na vieillesse so na okufa na vieillesse te na okufa na accident so na okufa kaka suka et muta pesa décision liwa ezana nzambe
Enlève la peur. Un homme puissant n'a pas de peur. La peur, c'est la faiblesse. Un homme qui veut devenir grand doit. Yo kanzi ba Félix wana batwa ba bunda na vie abunda mona te abunda na ba policier na kata Bruxelles abunda ba makila partout abundi pona papa na eza bongo et abongo un leader on le voit batala leader na musika o mona mena moto ya oya oh même bana baza ba courage baza na yawa na legi bakanza na CTT po awa nde musalo nzamba pesinga yango yo. Ça a jeté. Ça a jeté à toi, mamie Watana, au kata lopele no liango, na mafuta huile d'olive na oyate. Ngana ina musala ya nzambe. Soko lingo ngengela nga après, sikoyote. Quand Dieu commence à voir que tu respectes ce qu'il t'a donné, et tu respectes le temps de son culte, na huta musika epona ko mamate de l'église. Na sala ngona ko ponzamba mona nini na zoaka na nzela kolela na zoaka na nzela carburant combien na obebisa na nzela pona ya na kilite mo boye eza matete zone à risque ngai eza zone à risque te po eza quartier na ngai eza commune na ngai et c'est mutayo kangaza amen. Voilà pourquoi makamwanza bifo zango sérieux tala mwana na komozela kolamba alamba ka chaque jour ici bité si ça ne marche pas aujourd'hui demain ça va marcher. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas persévérants. Persévérance, c'est la clé à grandeur. Un homme persévérant, c'est celui qui n'abandonne pas sans avoir vie. Bato bakata kabanda kuna katikati otonginda kotiki non, il faut aller au bout de ta vision. Tant que na moni na le logote atoye na yo ndeni na yo kana yote. Ache ngomo akangiye. Pesa ka des abizwa na osala ngoni. Yaya zo zwango neti black. Oli pambole yaka na monoko. Ba pesa ngo pe na monoko. To le ba tu es béni te. Tant le ba soyez béni. Eza monoko te. Et alors le pouvoir se transmet par la parole. C'est au travers de la parole que Dieu a créé. La parole, c'est une création. C'est une puissance, c'est une gloire. Alors, pianga droit de naissance, on a comme yaya. Abiswa, pesa kabilon. Na kokufa, na osana ki droit de naissance, on est na kufa likona. Abi yaya, yaya lia. Nyoso silisa, pesa ngwa mwe aussi. Pesa lisusu aussi. Pesa lisusu aussi bena sundilo nzungu. Akena. Elo ya lugaini. Azu ya zinzungu, ya zumolimu. C'est l'esprit qui fait de toi un homme puissant. Oh. Même dans la base de courage, bazali. Pourquoi il y a ce discours? C'est que vous voyez bien. Qui a raté, a courage, a pu affronter Pemutu. N'a papier, essentiel à ça le discours. Bon, tout ça. A bénéficié. Maman, on amène na wana makasi. Amen. Tu le bien, amen. Amen. Donc, en fait, nana kita pona lo banoka ya biloko yo faut compléter nzamba konola mela onduna te wana eza ba stratégie na yo po oyeba koze loko yo e ko peso accès azu yango aleki aye na deuxième étape tala ya nangé azo négliger quand un enfant de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu néglige les œuvres de Dieu. 1 on néglige la kilit. 1 2 on néglige maman nzambe. On est déjà tout le monde c'est moi qui ai acheté cette maison-là. Na seka cotisation pas mututé. Na pesa nzambe. Na tuna moi cité na tuni banat. Na bindako na pesi arche. Tant on a sombi en on a limité. Tant on a bazongi singambongo tant on a remis la prison. Mukonzi bobo akeko somba ngo po apenga inga pianga bakisi na boy. Pasteur boy jeune azwa bakisi. Abi omoni mutu no te tanda comme Ngabinga déjà biloko ya zota mona on attend mona ngo déjà. Ba voiture ozolo baranga Mercedes on attend mona ngo. Kana courage. Si on a zo kisi ga mona ngo. Na bandako. Si on a soma on a courage. Si on na no zo kisi mona bandako. Piangelo bususu. Afashe. Ta ba kanginga
comme Azaï Moukozi, numéro 1 à Erwana, a été premier ministre Azaï Boy. Après, si on a eu autour de maman, on a placé dans l'aspect qui avance. Après, si les doubles en bon, Azongi Singambon, on a en prison. Né yango, on a sobaï déjà le pangouana kuna. Tout le bien, amen. Place on a pour ça, mais église, le roi va bengani biso kuna, il fallait appeler ça accessoire et quota. Na bobongi sa bokota. Ne boyena ki matete. Tout le bien, amen. Moutouma sommelanga le pas on a limité. Il y a 250 mètres. Mais ça, à côté industriel. Bah, ici, moi, ma baie est à la kati. Babylone, c'est à la kati. Moi, ça, l'autrement, pour exacté. Donc, pour la tongana, ça me coûte de l'argent. Bah, 1 million, bah, 10 millions, bah, 11 millions. On a bien vendu. Mais, boya nanouan. Tout le bien, amen. Et c'est, en face, il y a nanouan. En face, pasteur Amos. Nananda, comme on peut voir. Quartier au Babylone. Na bateke na lupa munde ne kaneta arso aneza bateke na sima mospe na mateta nzambe pe asala ke na zongo banda to lobi amen na autrefois à part ba côté bususu mais tango boyo ka nzondo na ine lote makelele kaka na makelele po eza na temps ya makelele na temps ya kovandisa makambo il faut ça makelele po komo ekende après ce que résultat tango moya kumo vandisa makambo onga bato asili na silite na vandeli ne makambo mutanza masila ate yongo mona te bake bwaka mutu lebembe ya Élysée ekuta inga na mukwa mutasani eze mutu na sila osila te ndengo zawara ozane longa nzambe zaka na kati la yo muta déranger yo te zelaka mukwa mo ekuta na yo mona. Il y a des choses que nous prévoyons qui sont que na vie na yo et au la moto. Almet elinga kaka ici et sans César. Si vous yo maya ko no pelisa almet na mai. Et pela te mais ce que ça c'est au pelisa ça li. Oza on biloko nzamba cha devant yo. Ce que beaucoup na biloko na moto ça li et pela. Et goya zela ne sois pas pressé. Avant kufa au bon biloko na nyos. Voilà. Accueillir ce qu'on vers maman. Azo une église. Maman comme bete maman solo de mon colo papa linga béni Esau. Maman za ina mbetu. Vrai ou faux? Abenge zabi kende ko lugranga nyamala melanga. Or jour amole papa de azo kimisa de Esau. Ayeba ina mon colo na aozwata nyama mogote. Ayebi papa za mukolo ata balobi aza omona subiete est-ce que prophétie babo sala yango nzama loba ni mwana mukende mutu yo osali ayebi yango tote ti azotinda yaya wana asala ona kote est-ce que mutu akenda koteka kola manuna eza papa mama tinda ki ala manuna te ye moko azana sagesse ya kolamba nduna. Il y a des choses que toi-même, par ton intelligence spirituelle, par la révélation de Dieu, tu vas faire ça pour obtenir les miracles. Loba, je dois faire les efforts. Loba, il faut la salle à peu d'efforts. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Après, maman habita et coquille. Lorsque maman zaro luka, azouana nous droit d'aînesse, azouan. Papa peut ayebi azouan. Ah bon, yo kede ko loba nyama yana bénir yo. Ayebi bien. Car au bénir était. Pour les pas mouler zaka moko. Babeli zaka mutu moko. Nakati ya famille. Sagesse. Babeli zaka politique. Il y a un muta politique à l'oba noté. On va voir ton dossier là dans si peu de temps. 20 ans. Aux solutions. Ce qui n'est pas ministre de politicien. Alors, merci mon frère. J'ai appelé sur moi transport à bien. Pour aller bien au Kendoké, on a aucun libéla. On m'a appelé sur 10 000. Ça m'a monné le kouta à calmer yo. Pour situation yo kena go senga ye a opesate. Papa yebi na ke moi no azoate. Mais ayata na nyama pour afachete. Premièrement, maman bengi abiya. Na yoki lelo papa linga sani a bénir yana. C'est l'église qui va te sauver. C'est Dieu qui va te sauver. C'est Dieu qui va te révéler les choses à l'église. Si on lit l'église, yo mon pasteur olinga pe église te linga église na yo yo pe linga église na yo linga bandimi na yo ata bala mbongo te linga bango yo ko bénir bango
Dieu t'a donné la bénédiction. Pas moi la bango. Mugolaye bakunda. Vrai ou faux? Toi il a rendez-vous demain avec quelque part à forcer dans l'amour na ye baba na landi bango ya toki. Tabaye. Tapé si kula ba numéro ya bato makasi tu ya mboko na misune na bibenga. Benga. C'est mutunyo na opeso. Ah, na opeso ni. Na obelande ni na peso carnet d'adresse nanga. Ngamo pe na olandisa basinga. Na landisi basinga moko en États-Unis bisinga oya d'ici là soka ye biloko ngoza combien na biata ba 80 000. Ah bien OK. Je vais me préparer. Musu super voyage. Ah bien oya il fallait ya lobby oya dimanche na poko. Abiso na ye na oya mbo obenginga oyela ngai. Ngamo pe na olamba na mabele koto ye pe azokoma po bamona pe ye koto yo nzambe pe azosala nini azosala yo kanzi soki zai mukulu na ndenga na pesa ba numéro apôtre yo zai wala bata kasi alemela ke mutu ayebi yango ayembela pe mutu mususu kala jour wana eke kuna kawa bia za Dubai soka ye memela ngai tolobi amen na otwa kala ko sakana te bilo mutu po yo boko ko forcer te mais yeba comment au sala ba biloko ya planta ba concert à liboso to na ofo la arche ba beti batiki nganyo ba ke lisusu mbandulu na be équipe ne mobimba nyongo zako bazi bénédiction la solo ya Esaïe ya Rodefa keba ba partage ka gloire te ndayo kakaza oh papa te pesa na mona ko mekate oza malédiction mutwana yo moko pe oteka ba bénédiction la yo somele lokasika jour à Boyaki, la première année, pasteur Mon et Lambat. Dans le bain, aya vous après parce que on a tient dans lavage, on a sauvé le lobby. On a commandé vous na poto yo comme lobby. Na on peut ya au cas où dit lavage, mais on peut se l'orasika. Vous comprenez ça? Abi faut la valise. Ils ont costume. Atier dans ma poêle, dans ma boque. L'onction, atier les poils. Atier la baya yanaï. Atier les biloko olia. Ayete papa. Pour ayebi que avant bénirier ayoga solo, a simba, ayoga ba poil, a on comprend que a tes faux mais aye pendant le gol Esaü. Alinga bénir nani Esaü. Mais il faut ayer pendant la structure ya nani Esaü. C'est ça. Wana mutaho sala nzambe to yo moko. Nzambe osa me permettre bato ba permettre no ba sani. Yango il faut un entourage ya bien. O ba comprendre de vision na yo. So za na bato ba comprendre de vision na yo, ba kolat sa yo ba poil ba kotie la yo bilamba na ba solo. Est-ce que vous comprenez ça? Pour aussi ça. Pendant ce temps, nous avons frappé Esaü pour la soignabate. Pour cérémonie ici là. Après à Bédinyama. À soignama après cérémonie. Papa tini na nzamba musika côté bandu ndukuna. Lipa mole za wana kisasa mundakelu nganyama na bandu. Oko malerne. Makambo za ba secret mitema batunyo so ba élevé. Muto tunza mabenga a élevé neto monde na telemia ana ba secret nzambe oyo kanga mutu tu omone asali makamuna nzambe na niveau nga na zabu yabake na ba secret nzambe na kufa na yango mutu akobenda ngona ko kuzanga na makasi nde azu soko ya makasi te na opesa te yo so moni lipa moli ba pesa attendez Jésus alobé vous ferez ce que j'ai fait azolo baneka palo onde nazabo ende mwana ngana opeso biloko na nango akosi muta kolinga jamais partager ce qui c'est na yote même ngamone nazao il faut forcer à koga soki Élysée a forcé pas élite en apiate alobi ne soko moni na okende ozi mais soko moni te tikala na noa yango moni il faut avoir la persévérance o kangamana muta na nzambe kangamana esale ba biloko mobwe azala toujours na yo pour permettre yo profiter na biloko ezana katina ye. Il a quelque chose. Muta seguiti na tombe. Muta na elote. Ah, elote ça. Kota na biloko ba lobate, biloko nzambe. Kunda ko témoin neto banda.
tinde na banda premier jour plein bato baye po bango pe baye mais na banda na nan protocole mibale modérateur fumeur de chambre protocole mibale balo yenge ya quartier baye bi bango na biba na bozaka wana bo modéré na libanda bato ba ofinga na libanda nzambe toucher mwana mbale wana oyo yo kaka prophète nani wa kena braza ona ifaso muta makasi na motel pa kwei ka place ali libanda ba memere ngai ngana bana bongo na bana ngamoko na bato yo nga bien ne cherche pas les appuis des gens, Dieu est là, ça suffit. Église Nanzambe. Maman Sisi Moussala a pesi info, a pesi bilamba ya yaya. Imaginez ezawa ya kokuta bilamba ne na nzoto ya. Bagare nge bimate. Ozali pa mona onde. Nzambe ye mo ayebi nga prépara makambo na ye. Souvenir ne longo na ibisa bino. Saoul a comme roi na mbongo ya mutune ya musala. Alobi général a donné au prophète abi il y a un cycle d'argent dans mon sac. Mbongo futa nga ya voyage na nangwa. Zwa yango kendo peso fran ba o l'acception nzela. Tango a pied a comme roi te. Mbanga bazonga te mais muta comme c'est roi nan. Mwana musala. Tala si tu as un bon entourage, ces gens vont te pousser à ta destinée. Luka bato makasi nde na otambola wana NRC na luka bato makasi. Bato bako pesanga pouvoir lisusu. Bato bako memanga na sommet. Bato bako comprendre nga babito kei. Ese muda comprendre nga. Yango to komi ya na matete. Yango na zana yo ndenge ozotalanga. Tu n'es pas n'importe qui. Oza mbongo ya serviteur. Prière na yo. Connexion na yo iko fongolanga. Awa na l'église na yeti. Tamususu bato baza tamusu ba duta nanga. Mais tango yeba moni papa bengi muto aye aw malamo abapesi ngani apesi nga valeur bino molingani ni mbongo mais mutu so apesi de valeur apesi passe et si lit bato baza on ndimanga te ba komo sani. C'est trop important que les gars mbongo. Moi c'est ça qui m'intéresse. Biloko wana nde leki mbongo. Alors il faut respecter papa tikanza mema o memao. Bato bako bwa kisayo menga na matete bat bandimi na baonga. Na olala bien na wudi matete. Parti moi bato bazako ndimanga te bandiminga. Eza bénédiction te. Papa. Siko zo na tamboli 24 communes bato olinganga te. O bazaka na kana na ngakala bakande sani esili. Papa c'est alobi to yamba yenga na ndimi. Siko bato osani. Alors ba camarade na ba passer ba ondimanga. Boyete bovanda batilero te parce que boyebi ke mutuna bito andimiye et puis bino bana matete bino ne faut soutenir qui se so matete ponga na mutuna bino muta comprendre ngata voilà et là on a koloba ezara ke ezara paro yo il faut ça nini au sala nde aye et pas papa ayoki ba solo amoni ya correct papa piéger qui est na voix. Tango aye na voix abi papa pa molanga. Abi je vois le corps d'Ésaü mais j'entends la voix de Jacob. Tala. Tikala qui tu es. Ne change pas ton identité. Tala, ogoza la dénilé, ogoza l'apôtre. Mais il faut eloko moko différencier yo na yé. Ko bombaka jamais identité na yo. C'est ça ton identité. À cause de voix Ésaü te. Pas Ésaü te. Cause of voix Ésaü parce que vous êtes Ésaü. Osana ba poil Ésaü, osana sol Ésaü, mais vous êtes Ésaü. C'est ça dans la spiritualité. Tu dois montrer au monde qui tu es. Tous à mon a dénilesi. Ko copier ngate. Solo ezala, onction ezala, biloko muso ezala, elambeli ezala. Mais identité na yo batuba yebageza yo. Papa a découvert ayebi ke voix oyo eza voix ya Jacob. Attaque mokolam. Ogo suki sa bénédiction te. Ogo le babo ici lito zela. Zanga ya po voix na mo yoka. Eza ya Jacob. Mais poil Esaïe. Alors muntu arozala Jacob Esaïe. C'est que mora zake panatinda ki. Mais lokola yebi ki voit pas mola mwana wana. Mais à correct, à poil tout et kokani. Allez, zoa. C'est ça. On bénit pas
l'extérieur. On ne bénit pas une copie. On bénit quelqu'un qui a l'onction de son père, quelqu'un qui a le poil de son frère, qui a la vérité dans son sein, mais qui est une autre personne. Ne copiez pas. Reçois ce que j'ai, mais sois toi. Et c'est ça qui fait de moi un grand. Et c'est ce qui te fera un grand. Nous avons un scénario où nous avons quitté la grâce. Alobi pambolaye apamboli prophétie ekokisamide ekokisami mais mouton a droit aux bénédictions ezanani yaya mais naye na solo yaya naye na ba poil ya yaya naye ne lambelia yaya mais maman mutalambi mais nyonso wana eza correct mais sauf que papa za piégé na voix so aya kangono zo anga zo bénédiction te alobi na voix na yemoko pour papa comprendre que ozo bénir nga pour la prophétie mais ozo bénir nga te pour nga naza Esaouté o bénir nga pour naza Jacob mais pour na faciliter autant au soumurate yango na ye na ba poil yango na ye na ba poil yango na ye na lamba ya yaya na ye na solo pour nga na somba ki droit na ye na biloko kolia donc nde naza wa naza nani naza Esaou mais na voya Jacob o eza mato ya koyoka asuki na ngao mama yaka ozwa mwa break na yaka discours ba français yango bimisi yango pour rien. Moi 50 euros qui on a samedi boy. Merci. Et vous avez un bac sur 20 casse. Un bac sur 20 pour voir le foot en là. Moi changer les casses. Non, na 20 ans. Voilà, on a équilibré na ndaku. Comme ça 20 on a sunga au moins sosomo le lola les lango. Si vous bêtez à moi, l'or, là, vous bêtez moi, l'or, moi, pembe. Donc, ne vous l'en battez pas, non, de vous l'en. Vous avez sucré à pas. Au moins, la maté de tembété. Au moins, la kena est dans le couloir, voilà, béni moi, moi, l'or, là. La kena est, là, ma pas moi, là. Maman dit oui il est là mon là na fatigué et oui mais toi quitter cher avec oh il a l'élé au fond na l'élé venant la moni venant que ah ata fatigué na trône na yenga bébé na trône na ngai et ça ira bien et ça ira bien ndama pas mon labino ok bah sali de romina suga. Quand on est au lobby, nous avons dit qu'il y a moins 200 et pas pasteur. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur,
Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe 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 aïe, ça va aller. Oh. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe, je suis béni. Oh. Nous vous donnons rendez-vous à la salle Les Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 le Port Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena Alain Dele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. Bo melango. Ça a des jours, à tabater loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongo. Alain Dele, Mikolo, somme. N'habité, Mindele, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisumi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisumi bino bato wala mitema malamu to wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alain Dele kanise loko eza yondolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.